Shalom peuple de Dieu, laisse que la paix du Christ soit dans votre vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Nayo Olandinga, c'est pour la première fois. Olandanga na katia chaîne, c'est pour la première fois. Oyo kalikambu nazoloba, okeka mbangu osabone et salakaka kitoko makasi. Lelo na simbi sujet oyo très important et perturba Kamaeli Yabana Nzambe sur la divorce. Est-ce que moi Nzambe akoki ko divorcer? Et ça n'a pas serviteur de Dieu belé balobi ceux qui aussi ont divorcé. Ozana droit ya kobala lisusu te. Ti mukolo mobali wana be mwasi wana akokufa nde ozana facilité ya ko se remarier lisusu. Mais moi je dis c'est faux. C'est faux pourquoi? Bien-aimé, partagez message oyo et kosunga basala nzambe ebele, ba grâce eza différent et kosunga bana nzambe ebele. Moi nzambe, il faut asluka tout d'abord volonté ya nzambe. Eza na ba mabala ebele ezalaka volonté ya nzambe te. Libala ya bongo soki epanzani nango ou bien libala ya bongo à la longue soki o divorcé nzambe akomona yo mabe te. Mais à condition il faut yeba mwasi wana soki aza mwasi ya vie na yo, mobali ya vie na yo, mikuwa ya mikuwa na yo, na ce moment na condition wana nde eza soki bo se séparer oza na droit ya ko se remarier te. Parce que aza mwasi ya volonté ya nzambe, aza mobali ya volonté ya nzambe. Mais mabala nyonso tozomona ka lelo parce que bana nzambe belé baza ba hypocrite. Beaucoup des enfants de Dieu ce sont des hypocrites et puis baza lokuta liboso ya nzambe. Et ça na ba mabala ebele o eza ya volonté ya nzambe te. Bato ebele baza bandumba na kati ya mabala. Abala mobali oyo aza ya yete. Abala mwasi oyo aza ya vi na yete. Elibala bongo nzambe aza na kati te. Nzambe kutu azomona nde bo osala nde kindumba na kindumba bozo sala foyer na bino na se ya kindumba. Libala oyo ekomaka lisumu soki o divorcé eza libala oyo nzambe ayebi. Eza libala oyo otuna volonté ya nzambe. Sans plus tarder, bandero, botala nanu libala ya serviteur de Dieu oyo. Bisonyo soto yebi. Non, balancez bino vidéo. Ya pasteur oyo. Abala, mwana mwasi wana abala copine nanga. Bolanda vidéo. Si vous aussi kolanda vidéo, tozongi tout juste après pour na continuer lisolo ya libala oyo et puis na fungola ba parenthèse ebele ya kolobela na sujet o etali divorce. Ba divorce monsusu so esalami na vie ya bana nzambe na basali ya nzambe ezalaka nango lisumu te. Eza délivrance. To balancer vidéo to landa et puis to rozonga tout juste après. Excusez, pasteur. Des applaudissements, mesdames et messieurs. Pendant que le couple fait son entrée. Oui, nous sommes de retour avec plaisir. J'espère que bolandi vidéo ndambu ya libala wana boyebi pasteur wana. Boyebi pasteur wana trop bien. Pasteur wana mwasi oya bala ki wana copine nga.
copine nanga azalaki mutu ba vitesse makasi abanda ko sambela na église ya pasteur wana obomoni vidéo na limité. Alors pasteur wana abala copine nanga po copine nanga à l'époque avant nous président Fachi azala président lelo copine nanga azalaki camarade ya mama Nyakero. Alors na église bazalaki na ba concours na bango parce que pasteur azalaki célibataire, azalaki vraiment célibataire, azalaki na mwasi te. Alors eza na babitumba eleka na église ya pasteur oyo po mutu na mutu ba protocole banani ba partenaire babandaki kowelela pasteur abala bango. Esalamaki ndenge nini pasteur abala copine nga tangu Fachi le père akufi. Ezalaki na nous circuler te, je me souviens mokolo yango nazalaki pa copine nga oyo na limité. Azui téléphone ayambi nani abengi ye mama Denise Nyakero. Aibisi aloto kufeli babo kilo nanga akufi. Aisinga planète toke babengi nga balobi Fachi le père akufi. Tokotaki na mutuka na efuga. Na bisenga na okenanga kuna te, je rentre à la maison. Atika kinga na nzela na zu transport na zongi ndako. Tangu président Fachi a commis président, Maman Denise a commis première dame, atika ki copine nanga oyote, abenda kie achie na pre na présidence, copine nanga koma na mbongo. Tangu copine nanga komi na mbongo, pasteur oyo annoncé libala ye na copine nga atalaki intérêt ya mbongo bandeko. Siko yebisanga libala ya boye soki epanzani nango fondation nango eza ba intérêt, fondation nango eza teke mikuwa nanga eza ba fondation ba intérêt. Kamara nanga alonga kobala pasteur et puis ba annonsaka libala na église jeu de jumage na ko balancele bino ezalaka somme en église. En tout cas mama Bobette alongi na ye ezalaki feti ya munene alonga libala oyo par rapport ya relation azalaki nango na prena mama na première dame na biso mama Denise Nyakero. Pasteur Kankenza abala ye ba preuve yango wana. Bien aimé na yaka na mensonge te na vie ya bana nzambe. Histoire vraie. Histoire vraie. Pour vous dire que bomi swami tout te bana nzambe. Place yo kolanda video nanga oyo. Soko yebi ke ozwa mobali wana, ozwa mwasi wana na lolenge ya volonté ya nzambe te. C'est facile ya kobandela. Koyebisa nzambe alimbisa yo kosala repentance pe confession ya koyeba nzambe libala oyo ngai Petroni nazwa libala oyo pona influence ngai nabala mwasi oyo pona mbongo famille bazalaki na mbongo nga nabala mobali oyo na ba propre intérêt na nga. Mais aki volonté na yo te nzambe limbisanga. Pesanga mobali ya vi nanga, lakisanga mwasi ya vi nanga. Bien aimé soko tangi na jeunesse. Abraham abengi mwana musala na ye. Asigné seye alliance na mopende alobi simba kuis nanga. Kendo lukela mwana nanga mwasi libanda ya mboka oyo tozali. Abraham ayebisi mwana musala na ye bongo. Mwana musala alobi Seigneur, nakoyeba mwasi yango ndenge nini. Alobi l'ange de l'Éternel va vous accompagner. Abraham ayebaki na alliance aza nango na nzambe. Mwana musala na ye akotambola na ange. Ange oyo akolakisi mwasi ya malamu oyo akozala pona mwana na ye. Bien-aimé, eza kozanga patience, eza ba kipidité na biso ya batu mususu, yango esalaka ki omona mutu aza na besoin ya kotuna volonté ya nzambe te. Po vi na ye ezala kimia ezala stable. Mutu azosala mariage selon sentiment na ye, mais azotuna te sentiment ya nzambe. Siko ba mariage ya bongo soki epanzani.
oyebisa te lokola obala pe na la mairie oza na droit te parce que soki obali eza lisumu mwana nzambe akoki kodivorce te. Mariage ebele ya bana nzambe baserviteur de Dieu eza bamariage ya lokuta oyo la mairie céleste eyebi te. Bazwi mpe maloba ya nzambe babakisi ke oyo ekangami likolo ekangami mpe na se ekangamaka nulle part. Parce que ça ba mariage ya ba intérêt ba propre intérêt na bino. Yo maman prophétesse, yo maman pasteur, yo papa pasteur, yo papa apôtre. Oyebi ndenge nini olinga mwasi wana. Azalaki mwasi ya ami na yo. Olinga ye na ba propre intérêt ya ba vision ya kilokoso ya vie na yo. Elibana na soki panzani bato ba yebi vérité te komi te on se marie qu'une seule fois non. Ba délivrance pe ezali. Yo mwana nzambe de partout ozolandanga. Soko za na kati ya libala o eza ya volonté ya nzambe te okosala boye obwaki. Mwana nzambe nyonso akota na libala o eza ya volonté ya nzambe te. Mobali wana eza mobali ya vie na yo te. Mwasi yo bala aza mwasi ya vie na yo te. Tu vas souffrir. Vie na yo mubimba ekozala humiliation na humiliation. Okotikalaka kozwa repos te. A condition pozwa repos. Jean 1:9 confesser. Sala prière yo moko yebisa nzambe limbisanga nakotaki mariage oyo na banda kotala air ya âge na bandaki kotala baninga na nga nyonso babali yango ngai pe nabwakaki ka ngunda bamona nga peke nazala na mobali na ndako. Eza na ba servante belé, eza na bana nzambe belé, eza na ba pasteur belé, babala basi baza volonté ya nzambe te et bazo souffrir makasi. Yo célibataire komilela te, zela ta ya nzambe ezokoma na vie na yo okobala par le nom puissant de Jésus, okobala mobali ya volonté ya nzambe ya kimia. Mobali oya ko considérer yo. Bien-aimé dans le mariage, tout d'abord c'est la considération. Mariage ezana nous considération na kati ya considération tozana nyonso tozana respect tozana vrai amour tozana vrai amitié tozana langage balobaka 1 + 1 = 1 na mobali oyo nzamba pesi yo na mwasi oyo nzamba pesi yo ndio kokuta ba qualité nyonso ya 1 + 1 est égal à 1 na kati ya foyer. Mais soko mizweli libala pona kotala air ya âge pona kotala batu pona kosala ngona tembe oko souffrir na corbillard kokotiko na cimetière e bandokata moto nzela boke baoke kokunda o 2 personnes. Nous devons faire la volonté de Dieu. Il faut tout ça l'effort yakobika volonté ya nzambe. Yo mama prophétesse okoma nyonso nazwi mobali nanga ba video oyebi place ozwaki mobali wana a mobali na yo te. Yo papa pasteur ozolandanga, yo prophète ozolandanga, yo jeune prophète ozolandanga oyebi source ya relation ya mwasi azonyokolo lelo oyebi akomelo libaku na ministère oyebi. Il faut confesser et se repentir. Oko souffrir ti okobela gastrite ya makasi na ba tension nzamba ozala na kati ya lobiko na yo te. Alors bana nzambe bazo enseigner bana nzambe mabe ba serviteur de Dieu bazo enseigner bana nzambe mabe. Soko si obala ta zandoki ata zanganga, soko si obala non. Tout arbre qui n'était pas planté par mon Père, ça doit être déraciné par le nom puissant de Jésus-Christ. Mariage, oh, eza ya volonté ya nzambe te tango epanzani eza délivrance. Moi, si fois luka mobali a vie naye par la prière et la crainte de Dieu. Mobali fois luka moi si a vie naye par la prière et la crainte de Dieu. C'est dans la crainte de Dieu. Nde ici kanzambe apesa kabiso oh, eza le meilleur. Quand tu obéis Dieu, nzamba tika kaba o bato saka ete.
ebele bana nzambe ebele bazo vivre na kati ya mensonge ya mariage et azo souffrir parce que mobali aza lokwa numéro ya chaussure ya mokie yo lataka 38 39 me bapesi yo 27 démarche ezala kitoko te onyokwama na chaussure wana mwasi aza lokwa numéro ya chaussure e numéro ya chaussure wana so bapesi yo eza moke ezokoka o te misapi ekofinana sima ya likolo awa ekobima bapota okochange démarche ya kotambola nini chaussure ezoswa parce que eza numéro ya chaussure na yo te eza numéro ya lokolo na yo te c'est la même chose eza na basi ebele baza bana nzambe me bazosouffrir na kati ya mariage azwaka mobali en charge nyonso asalaka yango ye moko mais il faut koluka délivrance kobima na kati ya mariage ya bongo toza na ba mariage mususu o ba parents baponelaka bato boyebi ezalaka na banemo ba parents il faut bapona allo mama Sophie en tout cas mwana na nga aza na poto faut balaka mwana na yo wana eza volonté ya ba parents bakangela pe bana na bango ya mibali babwe ya basi bakangela pe bana na bango babwe ya mibali yo faut balaka mwana papa Albert. Est-ce que libala bongo eza volonté ya nzambe po ba parents nde basali choix nzambe nde asaleli yo choix te nzambe nde asaleli yo choix te e na kozonga na lisolo ya bible ozomona ke Abraham ntango atindi mwana mosala alance appel epa nzambe ya kosenga bilembo po amona Rebeka mwana mosala nde asalela mwana Abraham choix alobi mwasi oyo akosokipe na banyama pe na nga na mai ye wana nde azala mwasi oyo akozala pona mwana ya seigneur ya patron na nga e oyo ye asengaki kolokola bilembo yango pe mwana mosala ya Abraham akutanaki nango akutanaki na Rebeka azalaki gentil envers ye Rebeka azalaki na accueil chaleureux alobi tala elembo oyo nasengaki yango oyo bien-aimé soko sengi nzambe elembo ya mobali ya vi na yo bakopeso na kombo bakopeso na basigne nzambe aza nzambe a ordre alobi boni okosenga mwana koki kosenga yo lipa opese libanga boni okosenga nzambe mbisi apeso nyoka eza impossible eza ke problème bato balingi kovivre volonté ya nzambe te moto azotala na misu na ye ya bomoto et pourtant nzambe ayebi ke na libala wana otikala kozwa kimia te yo mwana nzambe humiliation na humiliation okokanga mutema ti moko mosusu okopike crise otiki na bana et puis tant opike crise ba démon ya torture ba ye bazui yo bake na yo fimbu bien-aimé toluka volonté ya nzambe kozala célibataire yo muto zolandanga ata age pusani e alisumu te pa nzambe mais oyo eza lisumu eza ya komikotisa na mobali oyo aza volonté ya nzambe te mobali oyo alelisaka yo sa matanga yo okoma na oka kolela obala ozalaka na problème ya estomac te attention te mais à cause ya komisalela choix ya mobali choix ya mwasi okoma na baproblème ya batension mutu alingi kovivre volonté ya nzambe te bato balingi kovivre volonté na bango moko pour se faire voir nzambe oyo osambelaka ndeko na nga eza nzambe akela yo age elobi eloko te soki osali nzambe confiance nzambe obalisa yo nzambe otolukaka eza nzambe ye nde akela mutu yebisanga sikoyo Pasteur Kankez abali combien de fois abandonné mwasi na ye ya jeunesse oyo bible ezoloba abandona ye po anini aza na bapropre intérêt na ye eza na bamusicien mosusu oyo tobengaka bamusicien chrétien babalaka na bapropre intérêt mwasi wana aza na mbongo akotisanga studio aosombelanga bainstrument
aosalelanga boye. Est-ce que libala ya bongo soki epanzani eza lisumu akoki ko se remarie te soki abongisi na Nzambe? Soki asali Nzambe bolimbisi, asali confession, asali repentance, akoki ko se remarie te? Il faut azela ti mwasi akufi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ba mabalo eza ya volonté ya Nzambe te, eza ebele na se ya moi oyo. Ebele bazo vivre na mabala oyo eza ya volonté ya Nzambe te. Mobali ya vi na ye akenda boye, mwasi ya vi na ye akenda boye. Ba parents pe babanda okangela bana na bango bwe na famille songolo pakala. Okoyebisanga ke o ba parents basalelo choix eza libala ya volonté ya Nzambe. Ata soki bolatisa ni babagi na bino ya manzanza, eza libala ya volonté ya Nzambe. Ya libala ya volonté ya Nzambe te. Wana eza choix ya ba parents, eza choix ya Nzambe te. Et soki Nzambe lelo andimi ko délivrer yo na libala ya bongo, osana droit ya ko se remarier te. Lelo bato ebele bazoluka délivrance ya ba mari de nuit. Mari de nuit aza mobali oyo famille elia bino depuis bokoko na bokoko. Olobaka na tikala na mari de nuit wana. Et pourtant soko tikali na mari de nuit okufi quelque chose à prophète prophétesse au sanza kamoto na lisakolo ki enfer po am na yo eza suye. Yo mwana Nzambe ozo vivre na mobali asa volonté ya Nzambe te. Ozo vivre na kati ya impudicité. Soko kufi au enfer. La mairie alola eyebi yo te. Eyebi yo te. Eyebi yo te. Bapeselanga dot, bapesanga nyonso, Nzambe ayebi yango te. Ayebi ba pensée, ayebi fondation, intérêt ya libala na bino. Na kati wana Nzambe azate. Eza na bana Nzambe bele bazo souffrir. Basi kompe mibali. Basi kompe mibali. Eza na batu mususu. Eza na évangéliste Nzambe mukomoko kati na ngezolo ba espérance. Eza na batu ebele ba aucun faire pour na mariage. Eza ba serviteur de Dieu belé ba ko kende enfer pour na mariage. Mariage oyo. Alongi na ye célibat ekwei et même bane belé na enfer. Pourquoi? Eza na ba serviteur de Dieu belé ba bala ba serpent. Eza na bana Nzambe belé ba bala ba mari de nuit physique. Mobali moko aza destiné na monde molili famille na yo etindeli yo. O vivara na yo botine bana. Yeba ke soko kufi au enfer. Soki Nzambe asali yo ngolu te ya délivrance. Soko kufi au enfer. Parce que âme na yo eza suye. Na ndenge nini? Eza batu musu balala bi mère. Eza na frère moko abenganga le bi mère. Na lali na olota en tout cas wana ezalaki ndoto te vision. Naza na nyoka ya munene na mbetu. Abi mère serpent ko serpent. Nyoka pe as. Ndako ekomi molili. Nazobelela mwasi azoyoka ngate nyoka. Na lamuki na tongo. Nabi ça c'est quoi ça? A comprenaki te menga na comprenaki. Mwasi oyo azobelela mwasi ye wana aza serpent. Nzamba sali ngolu amona bien aimé tozo passer na moment ya acte chapitre 2. Toza na acte 2. Au dernier jour, je repentais mon esprit. Batu bakozwa ba révélation ya ba propre vie na bango moko. Batu bakozwa ba secret, ba révélation ya makambo ebele, je repentais mon esprit. Batu bakozwa ba révélation, batu bako prophétiser. Mais batu bazo mona, bazo comprendre te. Aloti mwasi na ye serpent et puis alobi nazo benga ye azo yoka ngai te. Mais ye wana serpent ko yoka yo ndenge nini? Alati sko nzoto ya bondoki o alokelaka. Mwaya yoka yo ezate. Eza pe na batu mususu alala lota mobali na ye mabe.
yakanisi kaka eza ndoto balati mobali na ye te nzambe arevele yo et pendant que barevelaka basonge wana nyonso video ezozwa mokolo ya jugement oza na eloko ya kodebatre te liboso ya nzambe parce que nzambe aotielo na bavideo ya yo ya